Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yoleki. Fin. Edino image, Panja Sangoya, RDC, Panja Sangoya, Congo, Kinshasa. Au anniversaire fête Edino image. Edino image kitoko. Edino image, Panja Sangoya Congo. Talaka. Sango ya Congo epanzana pa wapi toana TV moko Panja Sango ya Congo Edino image kitindindi chakudidi so taite ba chekai mot na bandeko nyonso tolandaka biso na Panja Sango ya Congo, la chaîne préférée de tout le monde, la chaîne de sensation, la chaîne des éléments. Bandeko tout bolanda ka désormais les insectes bino Doris Malemba Nikolo awa neto zolala awa neto siama awa neto kanga bango kati pe maneti na film ya boye bazi wapi soki pa boss Edino image te ya boye bakozwa wapi tika na pesa pe bayanga ba mboto balanda ngai partout na libanda mboka pesi pe Nilène Malemba mboto na Canada wana lobaki oh Doris Malemba bosalanga na liste na ye sonti su mboto na ndenga bien ndinga mabete landa mamoni na Luanda pe na bosa ke na pesi pe ba mbote ndinga lobaka bana Luanda to ya kana na nganda mamoni to ya biloko mboka limondo ndenge za kaka biloko mera sala ka likaya bwa ça rappelle moi bien na pesi ba tout bozo na mbote na habité lelo vraiment toza a na masolo ndenge tozoka makambo ezoleka na bapoto kuna na Kinshasa pe lokola na bangola tozobeta sete na bandeko na biso babima libanda bomemi pena makambo ya kidi ezalaka ndeti kaka bomemi onkuna bomi kobeta pe masolo onkuna po bosiami mpe boimposa bacaractère mais lelo na yambi moko ya bamama tokosola nde makambo yango wana tokobeta nde mpenza masolo toyeba nini esalaka basi bakende bazala na soumission te quoi donc bozanga pena soumission donc mobali pena bimisa mbongo nde na Kinshasa basala fête ya kafu ya danzo kenda Paris obaluka okopia makambo babindele ekomaka mobali aloba boye te soki alobi ofundela na polisi bakatela 100 mètres amonaka bana na mwambala moko ofongwama oza mwana kini sala makambo kini nayebi te sans plus tarder nakanga baloba tro te na kotala te na ngambu na nga awa ya gauche bomona motu na mbeli tokosola na ye mbote mama osepoza te na bandeko bazolanda biso bayebi yo te bayebana. Merci papa Doris na parole opesinga en tout cas na septemi naza na esengo na invitation opesinga nga nazali mama présidente ya groupe théâtral bomoko ya mboka alors na oyo olobi tokosolanga vraiment oza sire koconvaincre bandeko bazolanda biso kozala baargument kopuse parce que nga moko nazali momeli baargument. Oui nakorépondre pourquoi pas nakorépondre sans plus tarder ngai mpe nazalaka mwa mbangu nakendaka mpena na question na ngai nayebi tolandi mwa synthèse to parenthèse mona outi kofungola awawa lelo tozomona bandeko to bana basi oyo bazwa kobalaka bango na Kinshasa to bamosusu mpe baza na Kinshasa awa babala ye bamemi ye na poto akomi kuna na poto achange azwi mentalité ya bamindele mobali soki alobi boye te aloba boye te omeki ake na la polisi kuna babi mbila nde mbila abengeli yo mbila baye bakateli mobali 100 mètres mobali yango mpe ya makangu te me apesa mbongo na ye akende apesa mbongo na ye mwasi to nde mwana mwasi asali babiloko mwa ndenge wana na poto etanke mama bana basi baosala biloko ya bongo nayebi te mpona bana basi bazosala biloko ya ndenge wana vraiment na koregrete mingi bajeune fille na biso ozokisa biso soni mpona nini na bacomportement oyo bino bozo koagir bisika bokeni eza pokaka mpona poto te mutu na mutu mwana akolaka na éducation na ye na ndako na bango ndenge tozokola famille na famille baza na éducation apesaka bana na bango alors bisika nyonso kokende ezaloke Angola ezaloke wapi ipo oapprendre bizaleli oyo ozwaki na kati ya libota na yo soki totali baboti na biso tozoya likambo ya soumission soki totali baboti na biso babota biso soki bazalaki na basoumission te bazaa mabala te nangai oyo baza na mibali bango awa okomona différence eza makasi na ndenge nini bana biso baza awa baza un peu na soumission
natie bango nyonso tuke natie un peu donc moi moke donc si 80% bazala 10 bakozala 80 te bakozala mo ba 10 te bakozala 80 poso babi 80 bambeyambeya bauti kobima babimenga Kinshasa bambeyambeya bazala baparent mpe te papa Doris tozoba propos ya bamarie tozoya bambeyambeya te non une femme de 20 ans baza 80% est bien c'est que 10% nde ya mabe la logique des choses na vitesse awi 80 ou bien 90% de baza ya mabe et puis batosaka mibali soki okena makambo ya bambeyambe wana wana tozokenda conjoncture mais nga nazosoka conjoncture te nazosoka soumission simba space olinga kosimba na mpo bato baolanda bacompane mwa idée olinga kopesa comme na non eza ndenge wana te mwasi il faut observer mobali na bacatégorie nyonso mobali ye aza fatigué telema na dushe sokoli olukeli elambo ya kolata yo nde mwasi moto akosala choix ya sous-vêtement mobali na kolata ya chaussette akolata soulier akolata chemise akolata okotala so ya mobali na ona suki na ye soki coiffe na ye omoni ke suki etoni na motu oza mpe capable ya kokende komema ye na salon bino bamama Kinshasa kokoma lokola papa azosala ne mpe lisusu te salaire yango mpe en entrée ya bango ebeta ba 18 mois impayé bazwaka te soki ayene mpe boye encore patikele mpe mbongo te nango okipe ye donc père ayeka aleki wa botala kaka so babiloko wana tokoma koremarke ngo na Kinshasa mo banégligence oyo soki otuni motu nana makambo ebele na motu bino bapama bokoma na makambo ebele makambo ngo bino borejoinaka nipo olukaka ngo mbongo te soki omoni mama azosala biloko ndenge wana c'est-à-dire base na ye ezali déjà mabe mama oyo aza na bolingo mobali na ye akotala nzala te akotala kozanga akotala wana te akotala bolingo na ye bazalaki nango nde babandaki nango ifa aservi mobali ne malamu parce que soki ozosala biloko ndenge wana bana baza wana bazokokopie bizali wana ntango bakokende libanda bayoka basala ndenge wana exemple naopesa sikoyo na bimina na bana Kinshasa nake na bana poto kuna nde na poto tokóma na biso te mais toyokaka tomonaka na bavideo na bawhatsapp toomona na mbebele oyo ezoleka na poto bana basi bazwa kuna bavandi na mabala mobali akoya Kinshasa abali oyo na mbongo ahonore yo akende na poto oki kuna okekota no ekiri bao bazalaka kuna makambo mabe okomona mobali lokola sapato ya sa lokolo na yo mpona biso okoyi mobange ezala sirke soki bana no bazosala babiloko ndenge wana okosepela nango te donc soki bana no ope ozosala bana bazwa kokopie yango yebisa ngai lobi ntango yo mpo kokoyisa mwana no ya mwasi mwana wa mwasi osala comportement ndenge wana okoteya ye nini epuis ozobota mwasi ozobota mobali mwana na mobali basali ye ndenge wana nde ozosala mwana mobali wana bozali na ndako yebisa ngai nani akoki kosepela nango okosepela nango mwana na mobali oyo oboti bazosala ye ndenge yo ozosala mobali no ndenge wana est-ce okosepela nango mwana na mobali mwasi nazofinga yo mama obota mwana mobali wana okosepela nango mais to raisonnable oyo mosusu ti yo ozosala ngo mpo moninga ozosepela mpo osali ye bongo mais yebaki oyo mpe ozosala lo mpe kozongela yo okende tozolala kolamuka mikolo ezopusa na age ezopusana tokoya mibange est-ce okozalaka ndenge oza makasi wana ti lelo mais ntango osi ozwi opportunité na yo nzambe apesi yo opportunité navanda batela yango eza tokoka konéglige okomisa mobali eloko pamba vraiment namoni olobi yango na pasi natala caméra nango eza mopanzi koto oyo esali mpena mama pasi ya kosakana te azoloba boye tanke mama mais biso mpe bandeko toza na poto moni makanisi oyo tokutaka na poto eza ya biso awa te awa na Kinshasa toza na makambo na biso toza baafricain toza babantu nalandaki video mo batindeli nga pa camarade mo boye tosolaka ne bien mwasi akoma kokangela mobali ne na ndako siko bacomportement na bosala yango nayebi te ntango boyaka bakoto oyo bobomaka moto oye koto oyo okomi o te omoni kuna biso toza bien mais ntango bozongaka kuna na poto na bino wana onyokolaka bamibali na bino boye nga mpena nazoloba soki osalaka bongo ozolandaka ma il faut otika eloko wana nayebi te mama tokocontinue wana nayebi te question moko asuka sima touti pose touti kopema sikoyo tozongi pose tozwaki kaka na mwa conseil ya moke napesi bino na oblige yo te me napesi yo oyo akozwa azwi oyo akobwaka mpe abwaki na ye ndenge bino moko bozalaka mpo mosusu topesi yo conseil ayebisa biso bebongo ye moko ngai nayebi te ngai aza célibataire ngai nao nabali te ngai mpe nazobénéficie na oyo malamu oyo nazwi oyo mabe mpe nabwaki tika ngai napesa mbote na bandeko na ngai tu balandaka ngai mpena boza ebele bamosusu bakombo ezokima na bayeke no tindenga kombo na whatsapp
na koenregistre yango nde totourne émission boye okozwa mpena libanga na yo mais nazobetaka sete mpe na rappeler bamama ya tapis rouge ezowumela banda boloba namoni mpe te mais nayebi ke nakozwa kaka nazwaka déjà oyo eza base na ngai mama Georgine tozokitaka déjà mpona kochite tozochite déjà nayebi te selon yo na nyonso tosololi awa mwa conseil mpe ya mwa mokie soki oza nango to mwa idée kaka okobakisela bango mpo soki conseil c'est trop dire mpo bazwa baconseil bayoka na bango mpe te ketio bino bozalaka nayebi te mwa idée kaka okopesa bango par rapport à nyonso tosololi awa oyo ayebi ke ntango mosusu ye mpe se retrouve na baka oyo mama Georgine azali anayebi te mwa idée na par rapport à makambo tosololi et puis okopesa numéro no tout à l'heure bandeko baolanda oyo baza na posa na yo bakozwa numéro mpo na numéro na ngai numéro obali na numéro pesa na numéro mpo na numéro na ngai ezali plus 243 89 039 27 87 donc numéro na yango wana okocontacte na WhatsApp okomeli eza mpe na WhatsApp po aza pa minanga WhatsApp okomele kaka akomonda donc nayebi te question na uto kopose peut-être obosani yango moi conseil ka na bana basi oyo balandi biso sikoyo mpo na lelo parce que tokoluka mpe papa moko tokosala yango débat ya makasi nayebi te moi conseil bandeko balandi biso bana basi base retrouve na baka oyo touti kolobela awa moi conseil ka nini okopesa bango na bao balanda biso bon conseil nga nakopesa bino bana na ngai bandeko na ngai conseil nazopesa bino kaka na banzi oyo nauti koloba eza capital oyo nalobi eza capital tozosungana na baconseil nga elokwa nalobi boye eza te ke naza soki nayebi mingi koleka bino bamosusu mpe bino mpe boyebi koleka ngai me nga nazosenga na bino oyo nalobi vraiment bandeko na ngai bomeka nano kotia yango en pratique bomeka kotia yango en pratique eza conseil ya mabe te ya koboma motu te mais eza conseil oyo komemelo vi na yo malamu ntinaki mobange na yo na banzi nalobi mabe te nafingi motu te napesi bino nyonso mbote mais nazoyoka Doris azoba mingi bamama ya tapis rouge bamama ya tapis rouge mama ya tapis rouge c'est-à-dire bamama ya valeur dola ozoba valeur donc mama valeur lokola bino na ndimi te ke bino mpe bokoki kose retrouver makambo ya boye ya kozanga soumission devant mibali na bino na ndimi na ngai te mais bosunga mpe biso na kokonseye bana na biso ya basi bokonseye bana na biso ya basi bazwa culture na biso ya baafricaine bamema yango kuna bakende kozwa oyo kuna te oyo eza ya mabe ozwi oyo eza ya mabe otiki oyo eza ya malamu ozwi bon naza na mingi akoloba susu te soki tokopesa mwa mbote ezangaka te pesa mbote bandeko baolanda nazopesa Julien Lenvo na Paris mbote nazopesa wele kulata sei aza na Paris napesi ye mbote ya mingi napesi basisa aza na Paris napesi ye mbote mingi napesi leki na nga Noris aza na Paris ijobo tala kaka waleki na ngai napesi bienvenu ndindi na Bruxelles napesi mbote ya tro napesi mwamba Gaston mbote bébé Gaston bébé mwamba na kati ya Paris tala kaka yo grand prêtre eumela napesi wa mbote ya tro donc napesi Patrick Momombote napesi Pati Momombote wana bandeko na ngai boza awa na motema tala kaka bino nasepeli mingi napesi papa Mbengai Jean mbote mingi leki na ngai Robino Kanto na Luanda en tout cas umela yaya na sentir no bimba ba prêtre nyonso aza pembeni na yo boumela donc leki na ngai Robino nebi ko osala mosala kitoko na Luanda yaya continue ka ndenge wana napesi Liliane Malemba mbote ya tro Liliane talaka yo tango yaki kini obwakisaki ngame nga na obosano te nayebi kaka kozali camarade na ngai Muhima Magi Muhima Chantal Momo na Allemagne na vie na nga Paul Makasi talaka bino boumela abanzi bo batikali nzamba pambola bino kaka merci nazongi koto oyo tikanga mpe napesa mon boss Edino Bilile Edino l'image mpe napesi ye mbote vraiment nde abaki bandeko tu bolingaka Doris Malemba sabone kaka malembe awa na panda sango ya Congo vraiment bokozwa ba news ya bien makambo ya bien donc ebino boyebi kaka mikolo nga na olalawa naza koto oyo base nanga tu boyebi ndenge ezalaka systeme oke kaka osabone mpo yo moko yebi batemps fort babiloko napesaka bino wana oyo napesa donc ezongi lisusu vraiment bosabone kaka wana
bozwa vraiment maramba kitoko ba humour ba émission politique désormais non ba émission politique à les gens des zongi awawa donc désormais bozwa makambo Félix Tshisekedi dans ça là o akendaki boye o balobaki boye ba bi pe école les a ofele na on a lobelité na lobela ba mambo belé vraiment tika pesa mbote na papa Pati Momo na pesi mbote maman Lorraine Momo mo sazanga lisumu maman Marie la pesi pe mbote na pesi chief na Guilain pour le bar ba papi il faut bosser belé na Luanda la moni nganda ma Monique moni SP de Luanda na moni Bernard Kijali pe na pesi sou mbote malgré tout mais na pesi oka mbote bosser belé na Luanda mais na sauter mais na yebi ke comment musuna bosani na rozwa na classer bino randinga zalaka s'abonner ka na Panza Sangwa Congo pour osera informer ba imura bien ba bilo akitoko donc bolinga boseka pena rendez-vous beaucoup ta susu ngamoko na zongi lisusu wana na système bokulera ndenge bozora kuna bozongo lisu awawa azongi déjà dans mikolo TV zongi melengi boza featuring na ngamoko avec buibu ya pointe bomona ngol lisu ezozonga kaba kala mingi te date fixé ki ba rendez-vous merci bandi retour bolandi biso pe na lelonga ina bino Doris Malemba en direct ya Panza Sangwa Bilili Panza Sangwa Congo na limwa tona Panzana est-ce que ça la Patrick Malovengi Global Express ya Afrique esika ya si bana kutia biloko na yo izali bongo na Global Express Angola Brazza Kinshasa bozana problème ozana besoin de biloko Global Express izali agence ya si o ba kutia biloko pe uzia ngo na assurance nyonso bakifunda nyonso na lokeno na Angola o wapi Global Express no batu buzana na Kisasa so batilio biloko awa na Global Express na poto na France awa wana okuzwa yango na Pusutano numéro 9 na Kasavu bana Guinée bana Mikili bana Belgique bana Saint-Étienne bana France mobimba mabi agence ezaka moko mama Global PM Express Patrick Malovengi à air d'ouverture na chose à de lundi à samedi de 9h30 à 19h30. Voilà bino batu kuzali na poto. Oli kutinda biloko mbele na Afrique. Na uza kutuna Global PM Express izaka wapi? Izasika kukunga te. Izabongo na Satorus. So na Satorus, okoti Satorus. Otuni numéro 25 Léon Bandiku. Wana okumana Global PM Express. Global Express ils ont aidé population congolaise communauté na biso au en France. Pour la recherche de la dévolution basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours été dans la police, nous avons fait le conteneur, le fret maritime, nous avons le fret aérien et le team dans l'avion. Le team dans la petit poli, la police express, où cela va des jours. Et ce qui a été, nous avons un service funéraire. Au cas où j'ai pour un décès, vous hésitez, tout le monde a mis au fouti à la photo, le salut marano sur ma kin. Na ndenge ya biso batapoto oleki na agence oju DVD na yo omoni ndenge prestation elekaki na kini selon goût na yo Bandiku Global PM Express izali agence ya si oyo bakutia biloko pe uzia yango na assurance nyonso mpona biso awa izali rapidité confiance na sérieux Global Express rapidité confiance sérieux na atingai biloko sewana ke komitika nga moko na bimata